ngana yebi yete ya go pesa ngai mwana te. Oui papa Paul David. Na yebi yete. Na yebi yete Sephora wana pe na yebaki yete. Puisque Sephora zo boya na parka lobi ke ngana za mwana ne 83. Est-ce que na ko bota mwana ya 27 ans? Mais comment mwana wana za Sephora zo boya? Te loko elakisa ke Rachel azana 27 ans ezate. Certificat ezate. Vous avez un certificat? Donc tindenge batanga kuna. Quelle place azwaki diplôme? Donc ndene ebele kinanga. Biso Rachel aleki na bitandi na biso alobi ke libala yo na papa Félix ekufaki na mbongo o bapesaki bino tango ba yaki kotikela bino ye mbongo ebanda kolekela bino belende esalaki ke boyokana te libala ekufi. Ni mwana Rachel ndenga za wana banda komi na maladi na ye wana ngai alingi nga te na nzoto na ye mpe na simbi te alongoli mpe bilamba te mais Rachel aza na puta ya opération aza na grand puta opération abimeli biso na télévision kolobe te ye azali mwana ya famille Olangi motuna na nga ekolbayaka non te mama tango obaye ezolembisaka mission mama. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana olongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La princesse de l'Éternel, maman Tiffany, chez vous, dans vos maisons, en ce moment, na antenne Nabino, le Nazaréen de Bokolanda Biso. Croyez-moi que nous continuons toujours preuve à l'appui Nabiso, recherche Nabiso, investigation Nabiso sur l'affaire de Rachel Élisée Olangi. Nenge moka se présentaka a tozali na famille na ye. Na habité to benga famille 1 to famille 2 I don't know mais bango mo bawe basi baza famille 2 ou famille 1 ponga na mingi ya koloba te bokoyoka bango moko na utaki point noir bo mona bilili ndenge ezolekana awa toza tokotuna ba question tokolandela dossier oyo pour que toye ba vérité bokena mino mbangu te investigation esilité tokozwa pe par la grâce de Dieu maman Sephora tokozwa pe nyonso na bozo tuna boke malembe bokende malembe bokoyeba ba vérité nyonso tu eza lisolo ya 1 roi 3:16 basi mibale bawelelaki bana oyo alobi yanga oyo alobi ya ye oyo alobi yanga oyo alobi ya ye na suka roi Salomo azaki na sagesse ya koyeba ke mama ya mwana ezali oyo topesa ye mwana na ye awa pe Élisée Rachel aza komi weleli na sana na yite to benga ondengeni entre deux familles mwana za ya koto to mwana za ya koto to koyeba yango kaka botikala ka toujours branché sans plus tarder nazali na mama kulutu aza na sima caméra pour espace za muke bokota tozali na ya na ye et puis na maman na ye na yebite maman 1 to maman 2 nazo ebate parce que ezopesa un peu vertige tozana ya na ye awa yaya 2 ou parce que moka baki akokana kecha Olangi yaya 2 ou yaya 1 I don't know mais to pesa honneur à tout seigneur tout honneur juste après cet élément Alain Kiakala derrière la caméra Giramo kwa Gilio nde batamboli nanga régie à vous.
bina na yo, bina na yo, bina na yo. Vandi saye, vandi saye, vandi saye. Vandi saye. Vandi saye. Vandi saye, vandi saye, vandi saye. Assis 630. Vandi saye, on y va. Avandi, 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 avandi. Que nazo molo que pardon. Assis sur son trône. Oya bison tambe. Assis sur son trône. Vandi saye, on y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Merci beaucoup na bien te boza ebele to bengana bo bengana pour kamita betela mutuli solo te za ngala okaki bien te épisode ngo sukaki ndenge nini preuve à tour balobi ndenge nini o ezave mission finale o tozo sala poto kota na recherche ya vérité to boucler papa Guy Labala benga mama Lauriane bo benga Tiffany la princesse Labala bo bengela nga maman Betty Kokele ya mama Betty Kokele ya yako yoka vérité parce que yo na Rachel voilà bobengela ngai Nekab bobengela ngai Nathalie Musibu batu nyonso to balinga les Nazaréens bana France Belgique Canada Suède Hollande Londres mama na ngai azakuna na Londres maman Furatabu donc bino nyonso bokota en fait que to ba koyeba vérité to yeba koyeba vérité ba yebisa kinga depuis point noir comme na maman Léa maman Léa Léa. Voilà, nalingi na beta c'était boy de le début à émission. Bo constater que maman Léa zoloba ya ko ganga. Bo constater que maman Léa zoloba ya parfois y a agitation. Avant to ban émission o ba signaler nga que maman Léa a un problème ya litoi. Donc il faut ganga, il faut boloba makasi po ayoka. C'est ça son problème parce que lorsqu'azaki moi mke professeur a beta qui est na litoi donc litoi eza na problème donc azoyoka bien mais na ba difficulté donc mais faut o ganga yango zo mona la princesse lelo na ko ganga pour que maman Léa ayoka soki pa gangi bo benga ngwa agitation te ezali aza na problème na litoi maman Léa boni Bien. est-ce que oza mo Christo Naza mon Christ wa catholique. oyebi ke Bible lobi ke toloba solo bobele solo Na yebi Bible a lobi que vérité c'est le chemin. ka chemin pamba te la vie et la vérité c'est ça. Voilà. C'est ça. Est-ce que liboso peuple de Dieu ba kolanda yo maman Léa na banjete parfois ba ko tungisa yo na likambo yebi to pe na likambo yebi te mais toi ne susu nesika okimela te soki bato babungisi bana mibale ba kaka koluka bango kolemba biso te. Est-ce que kolobela bandeko ba kolanda yo bo solo pe bo solo Nazana bandeko penza oyo bakomona na oyo bakolanda busolo na ngai oyo ngana zana koloba. merci naza awa bo comprendre maman Léa soka comprendre question te bo zala vraiment na ba rigueur te parce que elle a un problème. Bonjour Ndeko Jérémy. Bonjour. Bonne santé. Santé ça bien? Na banje toza mo Christo. Oui, naza mo Christ na église de réveil. L'église de réveil okoloba biso vérité rien que la vérité. Bon, na koloba vérité oyo kosala ki apona retikendele kinangai. Merci beaucoup. Ko retirer non na début émission te. Wana ezani to bayenga o grimacer biso. O ko retirer na lolengo ko lobela nde ko sengo retirer lekina. Tant que lobi vérité te o ko retirer ndenge. Voilà. Toye pa maman Léa. Maman Léa oyebi Rachel. Na yebi Rachel. Azanan. Ata mwana na nga 5e na ngai. Oboti bana boni. Na boti na landisi ba mibali 4 5e ezayi. Mais nazana 6e oyo na boti na tata mususu. Maman Léa. Tozonga nanu o prouver biso po yonde olobi na biso ayo boti Rachel.
mama nyonso to abotaka mwana yebi lisola mwana banda ko banda mkola zwaki zemi ndenga bande ko misombelela tondolo na ndenge mwana bimi na mokili mama nyonso to ayebaka ngo voilà micro à vous rencontrer biso ndenge nini banda Rachel azaki na libumu na ndenge Rachel abotami toyeba ya solo to ndimisa na muke ke aza mwana na yo. Bon, Rachel na kumbi zemi na ye ti zemi eko koka 9 mois na papa nini hein? Na papa nini na papa Félix Mutitsanga. Donc zemi wana eningana te na yoka kate mutaningana te na kati lokola mukolo yo zokokisa 9 mois lelo le 20 esika na butu na le 20 na yoki zemi ningani esika na vandi na 40e mois na 40e mois wana na janvier kaka te zemi ningana ki na 40e mois voilà na 40e mois na 9e mois okay na 9e mois na butu ngana oteka nguba na kwe na yoki zemi ningani tango zemi ningani nazokende pona suba nazoyoka posa masuba soki nake kosuba naye kovanda minute ya mukutanga soki nake suba naye kolongola biloko nake ndako tango nake ndako nasali mukolo mobimba butu mobimba kusuba na kusuba tango nakomi vers 6h juste nayoki posa masuba nake pona suba natala boye nzoka eza masuba te eza makila. Donc zemi nyonso esali nini ebungi ekomi lokola zemi ya 2 mois mais nazalaka tala bazemi milai zemi ekomi lokola 2 mois na yebisi papa na ye azokombola lupango nga nalobi na kei kokende na nga na kei tata wana mpe alandi ngai na kei papa Félix alandi ngai kolanda alandi ngai kuna napesi nani karte na ngai ya kilo babandi koluka mutu aomonana te na libumu na kata libumu mutu aomonana te. Oh mama zemi oyo kokisi komede mwa baki kobenga masera ye na ba infirmière bango nyonso bantoure ngai tango bantoure ngai masera tuni ngai na kikongo mama divumu ya ime lungisa ngonda kwa ngai nalobi lelo penza 9 mwana mukolo moko bongo wapi mutu yango na lobi ke nayebi te baluki bamoni mutu te. Ma sœur a eu 4 comprimés apesi nga na mili abi kende kolala kuna nakelala tango nalali na tomboli nazana na l'habitude ya koprier na tomboli maboko na nga ngabi nzambe na ngai awa nakoka soko bikisa nzoto na ngai te kasi awa eza ya yo soki eza mokano na yo sala lokola etangami mais kosala lokola nga nalingi te bikisa nga na minute oyo isika na yoki na sima mukongo kuna mutu abouger ko bouger mutu abouger isika siko na bani ko yoka ka mwa pasi izunga tango pasi izunga allez makile et continuer siko na kobima ngana vandi awa me makile zoke tutatina mirwana azunga ba matinga likolo mbeto mama wana alobi na ngai zela nzoka te mwana za deja na pression tango mwana bimi fama coucheuse wana mwana sote yake kanga ye kotase tango akangi ye akati mutolo atiki pens akeko cha likolo ya nani ya mbeto ene sika bachaka babibi tango azongi fama coucheuse wana azwi basinga oyo bazongisaka bato mai ensemble yango soki 10 abandi kobetanga ngana zaka boya kolala betinga bi mamba na yo tout fina yo terende ngo bebisi teni nanga me teni ya mama wana ebebaki te aye kotuna nga boya lobi mobali na yo komona ye nani ngapi mobali na nga komona ye Feli akeli banda lobi Félix yandime abiyaka tana mwasi na yo ndenga bebisi teni na ngai ya lobi mwasi na ngai ayo ko amana muti tango musutango lobaki na yezela ayo ko kite ya bimi tango to tikali yeba bensi wana etikali na nzoto na ngai ezaya ko kanga mana koko yo muta abota mangana ngo aya tuninga bi yo muta makasi o lakisi makasi na lobi zela olingite allez chafouin sikona longola pes koko ya zonga yo na libumo okufa chafouin rien chafouin na utala yekaka mama na yo ni amana yo afininga koko abimi
atindi nga kene kolala kuna po aya kopesa nga savon na sukola azwi savon abambi nga savon kobamba na nzoto zwa savon yango na kene sukola nazwi savon wana nani wana fama kushesi wana nga nazoloba fama kushesi mutu azosala makambo wana nyonso abambi nga savon ya kobamba nakei kosukola aye na mwana abwakeli nga mwana kobwakela bakamata mwana yo koma eza eponge mwana asali eloko te sikoyo alobi na nga kende na salle 6 nazwi mwana na nga nake na salle 6 ntango nakei kuna mpo nalia nazokoka kolia te nzala eza libumu me mpo ozwa eloko lia okokolia te papapapapapa eza nini nalali na butu namoni balakisi ngai vision keno nakoti na tinele moko bo naokota natala bomasera ebimi na tinele wana abi mwana oke wapi ngabi nazokende boye okei boye koto bakendaka te soki okei yo okufa sika tourne zonga nazongi naye kolota batata moko mibale bazoya boye nga na oyo ya boye ntango bakomi pembeni na nga balingi bakanga nga na kimi balobi nyama na yo bikia nalamuki na ndoto ntango tokomi na tongo na maternité bamama bakotaka te mwana semeki na nga mwana tante na bango ya moke ya boye moto azoyela nga biloko ya kolia ntango ayeli nga biloko ya kolia nazwi mbongo napesi esombela nga kinal mwana wana asombeli nga 2 capsule ya kinal aye nango apesi nga ntango mwana ngo aza na bomoi hein mwana ayelaki ode kinal aza ti lelo Élysée azali mwana ayelaka kinal na hôpital ntango obotaki aza wapi aza na kingasani mwana tata mwasi na bango siko ntango nameli kaka 2 kinal wana ekoti kaka boye na libumu nayoki biloko elongwe na se ezomata siko na motema ngala kwei ntango na kwei ale bayeba lokoti ngai kome si basirinomaki ngai komboke mutu makasi bayeba tomboli nga kotombola batomboli nga bake na nga na mbetu ntango bake na nga na mbetu masera bandi kobimisa biloko moko na libumu na ngai ebimi na libumu na ngai ya kusakana te abenge bafama couches abibino nyonso boya nana botisi mwana mwasi omoni esika bobomaka bato tala biloko ebimi na libumu na ye soki ngai nazalaki te soki azalaki na niveau ya ndako bakanisaki ke balingi bazwa mai ya moto bafina ye nzoka te eza liwa mbala mosusu bosala boye te batiki ngai nakei a partir de la na bando osala fièvre kaka na kati ya maternité ntango nasali fièvre mama wana deja obeti ebele nalingi natuna sikoyo ntango obotaki wana obotaki na ane nini mwa nini jour nini oyo nabotaka ye nabotaka samedi ezalaki le 20 obotaka nani nabotaka Rachel samedi ezalaki le 21 janvier année 95 nde obotaki Rachel mokolo ngai abotaki Rachel ezalaki samedi na hôpital nini na hôpital ya Saint-Marc te mais Saint-Croix na Kingasani Saint-Croix ezalaka ba Saint-Marc na Saint-Croix Saint-Marc eza na Prince mais sikoyo bayaki kosala Saint-Croix na katikati po to banda okende mosika na Kingasani ya kala sikoyo esika bayaki kosala Saint mosusu kombo nango Saint-Croix ti lelo eza ti lelo ezali soki tokei na Saint-Croix tokokuta badone ya Rachel Élysée eza kuna babombaka yango nayebi te soki babombaka yango me ngai nabotaka wana nayebi te soki babombaka yango me okanga ta kombo ya moto abotisa yo te nakoyeba ye ndenge nini voilà tozokoba oboti Rachel na 1995 voilà na papa na bango obotaki bana nyonso na mibali kaka na hôpital wana to moto na hôpital bon mwana ya liboso nabotaki ye na Saint-Marc mwana liboso Saint-Marc le 25 février année 81 mpona bandeko kobota après 4 ans 2 mois mwana moko mais eza na mwana moko ayaki rapide asalaki 4 ans te naye kobota mwana mibale le 25 avril année 85 troisième aleki nasali avortement 4e Jérémie yeyo le 26 juin année 89 sikoyo oyo babengi Cédric oyo aza na ye kuna Israël voilà ye nde moto ayaki Jérémie akokisi une année ngai naza na zemi ya Cédric sikoyo Cédric aza 91 Rachel aza nani Jérémie aza nani aza 99
C'est Jérémie aza combien? 89. Jérémie aza 89. Cédric aza 91. Wana likolo nanga sikoyo baby. Et pas ya Rachel sikoyo bazongisi 4 ans 2 mois sikoyo. Na 95 yango na boti Rachel. Et c'est bon. Ok. Tango okokola na Rachel bozaleka na Kingasani yo na papa bino sona kovanda esika moko. Bon, Rachel na Kingasani ezalaki boye. Lokola nazolandisa ba mibali bazo sekanga. Mais tango na boti Rachel ayeko kokisa ina ni 8 mois. Esika libala na ngala papa na ye kufi. Batu bakamwe. Esika na zonga we papa boti na ngai. Rachel akoli kuna te. Rachel akoli awa na kata ndako wana ndako pardon ndako eza ndako mama. Rachel akoli awa na ye banda ina ni 8 mois. Mais biso Rachel aleki na bitandi na biso alobi ke libala yo na papa Félix ekufaki na mbongo o bapesaki bino tango ba yaki kotikela bino ye mbongo ebanda kolekela bino belende esalaki ke boyokana te libala ekufi. Libala nange ekufaki na makambo mbongo te. Libala nangada azala ko souffrir. Tata wana azana ko donc azana mutu ya kopesa mbongo te ke mama tika olambela bana nazokende zamba na kotaki Ngasani. Makambo ebele papa wana soko alinga beta yo akuswa yo akuswa machete po beta yo yango nanga na boma libala na boma epo na likama mbongo te nazala ko souffrir mutu nyosa mona ko souffrir na ngai na makambo mbongo utawa mbongo bon ça va tozokoma wana mama tangu yo zongi boko libana nuka ana lupango ya famille nakata lupango oyo boboyana na papa Félix Mbalaboni toboyani na ye Mbalaboni liboso ezaleka mwa matata tango tata na ngana mama na nga baza vivant nde nazalaki koya kozonga mais après nazongi na bandako ezongi so papa na ngai tango papa na nga kufi muta kozongisa nga lisusu azati natiki tata wana esika na bobi libala Rachel na ina ne 8 mois na boyaki libala le 27 juillet année 97 de ma date nyonso to sala makambo kangango ezana mutu na ngai le 27 juillet année 97 Rachel na l'âge ya ina ne 8 mois yangana yaki na Rachel awa akoli awa na kata ndako mais ti Rachel akoli awa wa obanda ko sandeni pona ko lesa ye bon nazalaki mutu moko tango na yawa na beli nazalaki na maladi na ngana belaki paralyse nazalaki ko kita na kiti na se na sale lokote mais siko mutu abikisaki ngai yaya na ye oyo bozo benga soki nani comment il s'appelle Cédric na l'âge ya 15 ans Cédric azokende Israël azokende tina zikda kokende ko lokota ba poussero ya mabaya batutaka na manzanza akeyaki ko lokota aye nango ateki sima to sombi fufutole ndenge na vivre na bana na ngai tango na tiki na leli na nzambe na ngana yeko telema tango na telemi na bandi musala ya ko teka makala tango na zo teka makala esika siko na yeko tangisa bango siko na musala na ngaya makala tangisi nani na nani tanga na komba bana na yo soko zo tangisi Jérémie na tangisi Cédric na tangisi Rachel sikoyo leki oyo alandi yo nga na boti na tata mususu sikoyo aza na 3e des humanités abukani aza na hôpital wito yo kaki ampe bande ko bale kaki yango sikoyo Rachel atangi ba classe nini Rachel iti kuna bandi première nani primaire na ye asalaki yango te potango tata bango baye bakomi ka mwa mutu tata zwi bango azokisi bango susu esika kende kokota école primaire kuna tango ayawa a continuer école primaire à partir de école primaire ti des humanités asali pe examen d'état na maboko na ngai na école nini école wana Jérémie je ne sais pas pesa école wana pardon bato même baza libanda bazokoloba ki Rachel atangi akoma na classe nini akoma ti na classe nini asalaki déjà examen d'état bato bazo témoigner même ti libanda akomaki na 6e des humanités azwaki combien de pourcentage non nalandaki pourcentage te ok
Mais kolanda bato balobi kuna na point noir azwaka te. Azwaka. Bon, eza boye. Omoni likambo wana eza likambo na ngai mama te. Eza likambo azala kotanga. Tango azotanga, asali pe examen d'état. Na moni tango bandi ko programmer esikanga na moni mwana pe azo sepela. Ozo comprendre siko. Mwana sepeli ke ya sali nini azui. Biso nyonso tozo sepela. Biso nyonso tozo sepela. Mais lokuta mabe na landaka penta pourcentage na yiti. Ndenge za wana. Na yebi kaka ke mwana azui. Mwana azo sepela. To sakani to sali ndenge koki. Azwa diplôme na nini? Wane dagi 2000 gombe. Ce n'est pas 2014. 15. 2015. Ndenge Rachel azwi diplôme. Na bandal. Na bandal. So toke kuna tokuta kombo na ye. Soki boke kuna boke soki ba dossier za kuna bokuta kombo na ye. Na kombo nini na présenter ki examen d'état? Kombo na ye Munzadi Kilolo Rachel. OK. Betelanga sikoyo Rachel tango azokola azaki mwana ya ndenge ni kimia alobaka te mwana malamu alingi nzela nzambe to ndenge ni. Bon. Rachel tango ayeko kokisa 10 ans. Rachel azalaki nani oyo azalaki nani ba servant oyo babimaka avant sango abima nakanisa voilà comme azalaki kunepa ya papa ba maser ba yepo bazwa mwana wana ba mema yepoto papa boyi abi mwana azalaka ya mutu moko te comme mama zate moyenga na pesa ezate kaka na l'âge ya 10 ans Rachel ayeko bela tifoidi na koti na ye roi Baudouin na sali 2 mois na Rachel ndenga za wana banda komi na maladi na ye wana ngai alingi nga te na nzoto na ye pe na simbi te alongoli pe bilamba te mais Rachel aza na puta ya opération aza na grand puta opération oyo babelge basalaki ba sans frontière basali opération wana eza ronde ya boye te eza ronde boye bokoki kotala ya aza na puta pinza wana mutolo na yao ndenga za wana Rachel tango akoli Rachel azalaki bien azoswana na mutu te azobunda pe na mutu te ndenga za wana na ndenge Rachel awuti kotika ngai akei akendaki wapi tango atiki yo. Bon ngana azalaki te kokende na ye ngana azalaki te ngana ke soma makala na Silembau na yeke Rachel akei o Rachel akei wapi o akiangola akiangola banani e pale nena ngai yana bango Blaise kokenda kei kuna ba mwana wana kei ngana zate ndenge nini mwana simitela kei kokende mwana kei toyoka boye mwana bengi na pwenwa yoza wapi na zana pwenwa kuna na Angola donc ezana fuir ya kosangana ti biso ba étranger bazolanda biso bazofuye biso tina se ya mbetu akendaki na Angola na nini na 2015 2015 na l'âge ya 15 ans 20 ans akenda 2015 na âge ya voilà a tourné à quel point noir na âge nini mama 20 ans akei kuna na 20 ans a tourné kuna komi ndenge nini na nani na Angola kotoyo ça ne va pas na libando bimate malamu kanga makana ndako donc via ndenge wana lingete ya wana na baluki boye na kepa ya mama leki tango ake kuna toye komona elongi ya Rachel na nenini na 2016 na 10e mois esika mama na nga kufi tango mama na nga kufi esika ya ye sikoyo na leki na nga wana mama leki na bangwana ba ye pona kolela mama na lipasa moko babengi nzuzi ba ye awa pona kolela mama esika nga na monaka mwana na ngai ane ya suka na tango ya kozonga ye Rachel mutazonga na liboso alobi ke mama nakoya kolongwa musala ti asimi nzela zongi après mama leki na ya landi tango mama landi minita kotanga toyoki ke mama na longwe musala soki na vandaki na ngana yaki na matanga ya koko te nde balongoli nga na musala te a partir ya wana esika lisusu na yokaki lisusu voix ya bana na ngai te ayebisaki yo banda kosala wapi nani ye azalaka kosala na restaurant voilà l'air wana azosala na restaurant. Voilà donc je pense na bar ndenge to monaki ndenge to kendaki na voilà il y a albeit changwa banda kosala na boîte de nuit
Voilà. Donc, maman, yebi vraiment apprécié quand même. Batumsu bazana kuna na sima bandiko. Yo zana ni maman? Moi sanoko. Oyebi Rachel bandanen. Ok, toroye pana yo zela. Rachel tovandi tomoni abimeli biso na télévision kolobete ye azali mwana ya famille Olangi. Motuna nanga kolbayaka non te maman. Tango obaye ezolembisa ke mission maman. Aza mwana ya famille Olangi. Papa na ye Paul David ayaka kotikela ye yo na âge ya 2 mois. Akimisaka epa mama na ye Sephora. Apesa yo ye. Obokolaka ye kuna na Kingasani. Bakenda kobomba ye musika yo pe kuna bombi olongoli yo kobombe awa na toza wapi awa. Quand Luka. Nde Rachel a ko comprendre maman Olangi ya Luka ka etanga zaki vivant. Te esimba te. Atika ka bandiko ba prier. Enfin lelo Rachel a koli amoni maman na ye Sephora. Une personne de feu. Je vais appeler la servante de Dieu, Sephora. Papa, est-ce que tu peux m'aider? Regarde ce que j'ai rêvé. Écoute, papa, laisse d'abord les songes. Moi, je veux seulement savoir la manière que tu as quitté Kinshasa et arrivé à Brazza. C'était comment? Bon, il m'a donné $40. J'ai parti à Malouk. Les gens connaissent ça. Maintenant, j'ai changé ça. $20, c'est 40 000 francs, il y a un franc congolais. Maintenant, j'ai resté avec $10 et $20, j'ai caché ça. Maintenant, j'ai dépensé 5 000 pour les billets jusqu'à Malouk. Maintenant, ça reste 35 000 fois CFA. J'ai changé $20, on a changé $20. Maintenant, j'ai rentré, maintenant j'ai demandé. Papa moko expliqué, je vais te aider. À 4 ba kutinga bato ba 4 saka. Na mboka moko boso komi na mboka ngo baswaka moto. Moto ebimiso tina 45. Na 45 tiki télé. D'autant komi singa na zongi siko na nini o. Kote ba 4 sanga liboso ba papa o ba edanga ba tete la wana bato ba yebi déjà émission de la Lubaka. Tant ba 4 sanga na libongo tala ngai. Na kekuna c'est là-bas au champ de dollars. On a changé $20 wana. Au Pesaki bateau combien Massoua? Au Pesaki Piro 35 000 francs. Au Pesaki bango 35 000 ba commission tina Kintele. Tina Kintele. Maintenant après Kintele ça la gagné. Après Kintele na tant on 4 ba tango ba 4 ba et là tu m'appelles senga ba pièce. Ça c'est nga na mal à l'aise. Mal à l'aise ndé na kitina hôpital à Talangai. Hôpital à Talangai na koti na ketikuna. Pour na ça nini on a changé $20. Au dollar na le Congo va changer kango pour ma femme va utiliser kango pour moi pour mati. Ndé na coach kuna na tout ni moi mobile moko aider nga to keto changer on a 11 000. Maintenant comme il a raté qui déjà c'est du nord voyage qui dans na mbongo wana elinga ke simbate ndé la lobby a pas de problème na zui na ye na coopérer na mituka minene wana. Na appelé la téléphone na sombelenga. Mituka minene ya babus wana. Ya babus wana ba Raymond. Na coopérer na 5 000 francs. Quand on a 5 000 francs ba komisinga tina mboka oyo. So leki dolisi, oleki kai. Mboka mabo avant koma dolisi ba benga libusu. Maintenant ba kitinga na transport esilenga na vite téléphone o ba pega sombelenga. Dans sombelenga na 11 000 francs ya ki. Maintenant na zengo na teki yango na 3 000. 3 000 wana nde bakomisinga ti prenoi. Donc na koma elendi. Donc na koma elendi na babutu na minuit. Na yebi te ke awa balongola a couvre-feu. Na mi moyen na ya na style de Victoire ezate. Na luka place na la na ke na l'hôpital. L'hôpital a cessé. L'hôpital
hôpital c'est ça munene bato bakolanda na kini nde babengaka hôpital munene ya mama ye na sengi na bi papa na uti voyage po aider ga tout na expliquer papa na bi ya frère nga lobi apesinga mbetu na lali na l'hôpital munene ya Sisi na lali apone bi na batonga na lamutaki ba 5 heures papa na la musinga bi bona aider okende na yo nga bi c'est bon merci donc na ye na ngela na la côte côté eza plage la côte bato baza ba pays étranger ba yebiti eza la plage toi na komi na pembi ndam temaji kovanda te souviens-toi révélation na yebisa ki okende koluka mobali na yo bokutana bosolola message qu'on a fait ça il y a pas de problème nde na yaki donc na ye na lobi te avant na kota ona kutana ba responsable na kangi place mpona expliquer kiraire mpo tozala na bakiraire barévélation oyo nzambe nde nzambe apesi yanga révélation mpona kutana nango bali nanga nga na sali makele nga bi je robe parce que ici c'est nous naza koka bapola na mamola biologique je suis ta fille je vais rentrer après maintenant bapekisi nga na bila kokota je fais le pagaille moi je dis je vais appeler la police après papa qui bangola dit rentre ta prière d'abord Dieu va le parler j'ai dit il n'y a pas de problème moi j'aime la prière moi je dis il n'y a pas de problème j'ai retiré mes habits après je ça là nakangaki yango na kira mpo bakira tokanga biloko nakangi to nakangi na récupéré yango na bimi na bandikoya nayoki konter pati bango nazalaki na nzala apesinga bisapi nalipa 100 francs nabandi kolia nake ntina la côte navandi sui nabandi korefléchir nde nzambe alobi barévélation na wana nde ekokokisama kende koluka fiancé na yo nde nakende koluka mobali na nga ayebisinga nayaka dimanche nde na ye dimanche aza na adoration nazozela ye nafukamela ye tokutana na ye azwanga amemanga tokendela ye ndako barévélation tu nazwaki yango wana na ngai naloba yango wana naza adoration nazozela mobali nanga maître Fred oyo naloba na tele azwanga tokende ndako mbonga libala papolangi na mamolangi deja balia donc etikalaka mariage maître frère oui c'est ça bon biso na la JCC tokendaka te na ndako tokendaka te bureau yebi bureau na ye aza avocat oyebi bureau na naza avocat bureau neza na ville okenda neza na bureau na ye tokutana ene kuna na bureau po to nakei nakendaka koluke na bureau ndayebisenga dimanche na ya balango bosalelaka wa ntango nabungaka na 2 mois papa olangi na mama olangi ntango bakotaka priere na bakoko na nga ela papa na nga na mama na nga nde na mama na nga ntango bakoti priere nzambe ayebisi bango baya koluka depuis mokolo wana alobaki na yo papa botika ya koloba mingi te ovanda kai nga naza na posa ozala propre parce que tala ndenge oza sali te moto oyo koya koluka mobali na bilamba asali te akosombela nga bilamba ye moko ayebisaki ngai dimanche akosombela nga kokipe nga donc vi na nga c'est lui je suis reconnaissant je suis venu donner reconnaissance c'est ça il est déjà papa ndima yo lobi na biso za catholique bokendaka koyeba na ndenge nini na papa Paul David yai ba mwana ya tina kingasani apesa yo ngana yebi yete ayaki opesa ngai mwana te oyebi papa Paul David te na yebi yete Sephora wana pe na yebaki yete puisque Sephora zoboya na parke alobi ke ngana za mwana ne 83 est-ce que nakoko bota mwana ya 27 ans mais comment mwana wana za Sephora zoboya te loko elakisa ke Rachel aza na 27 ans ezate certificat ezate boza certificat nazana certificat te ata nazana certificat de naissance kuna bakomaka mvula ya mwana te bakomi date ezalaki na kati to tuna yaya yanda koyeba voilà yaya est-ce que certificat ezali de naissance bon certificat ezalaki ngamu nakenda ozwango na kingasani epa ya papa esika otobotami ntango makambo ntango tokomai na tribunal alimete 13e nazwaki yango kozwa ntango nazwi yango tokendaki nango kuna mais namemaki na bafoto le temps oyo tobande kosamba ntango juge abande kosambisa biso topesaki bamikanda nyonso tukuna na bafoto mais toretiraki foto mais nayebaki lisusu te ke mosusu etikali na tribunal bien papa moto akendaki nango
donc faina luka pona vérifier bien pona luka na kende na tribunal bena zonga pa papa bo penga ba jour pona luka pona zonga. Jérémie ozo promettre bana na Nzambe parce que oza chrétien pasteur na yo a Rolande mission na yo et que certificat de naissance ya Rachel eza nakati kuna bakomaka nini. Bon nakati kuna bakomaki kombo ya mama après bayo koma date abotama na mois na année na ye oya botama. Kombo eza te. Kombo bakoma eza moto soki abotami lelo. Est-ce ba opese kombo ka le même jour non? Bakomaka nde kombo ya mama oyo aboti ye. Ya onde bakomaka nde kombo ya moto wana. Po ye abotami kaka le même jour. So kombo ba opese na ndenge ni. Voilà, na tuni yo, est-ce qu'il y a une école na bango? Date de naissance n'est pas que soit une école surtout qu'il na yo. Bon, pour une école na bango atangi ndam na kingasani ndam awa na kaluka. Abane kutanga naba mapasa. Net kuna na kingasani atanga ka première na ye na deuxième ngap na tanga na école wana na obobe nga frère nani Israël. Totanga kikuna. Après ndenge bango bayaka na obwe na kaluka nga atrelaka ngambo nde papa. Bango bayaka obwe 2007 tant papa Jacques biso bazonga abwe na 2007 après 2009 na landi bango tant na landi eska abandende ko tanga na école moko na frère Israël tant bayo ko koma na ba 3e humanité. Est-ce que vous avez un diplôme na mon côté? Diplôme net ba diplôme à primaire, ba diplôme à secondaire, ya Rachel ezate. Te donc atoza na ngopenda te po oyebi bas Rachel ayebi ke ba mikanda avant na abano makamune ba voyage wana ayebi ke moyi ba kotaka na fenêtre soki tokena bino libanda bukomona fenêtre ndenge ba bukaka po tozonta ko zongisa ba kota wana ba yiba iza bilamba mama ne ayepe Rachel na razuka diplôme donc tant soit kana diplôme donc na ba dossier na ba mikanda mingi ne réside zo ba koma ko compléter so pona mai nyo surtout ezaka sur place. Mais soki tokene école ekozala bon kokene école eza mabete kokene école eza ke poto lukande poto vérifier bien que école o abandaki kotanga tanga sia kotanga na école o ando tanga na frère Israël a commencé kotanga lisusu na école oyo esika moko na ba mapasa oyo baza na peau noire bango bayebi pe école o bando tanga api na bandali bino boyebi te nga na yebi école wana abandaki kotanga kuna tanga zo tanga kuna na école wana après ayako koma na 6e abaki yanga fana lunga na école wana akendaki kotanga na école o babengi prof Malou ezaki na bandal na venila Kedouard école ngo pe de longwana tant banotanga na serre na biso moko abandaki tono sambe anaye azaye moyembi comme ne sert mambu ayebi banda tambola naye donc tindenge batanga kuna déplace azwaki diplôme tant batangi kuna après par après n'est-ce ko luka koyeba si normalement que atanga na prof Malou na tuni na lekilanga clair abike akoma na mama noma na école wana mama loma mais le couteau mabe na tikala ko koma kuna te popo nde na yebaka na âge lekilanga komaki azasu mwa mukete 20 ans déjà na yebike ayebike école a okene po futa mnyava lié moko donc yango wana mais tango ayoko za diplôme d'état tokome ba 2015 ndenge bato basepelaka tumeka leki auta gambela na baninga na ye tant le diplôme d'état ebimi kotoyo bato bazo sepela to tuna wapi leki na biso mwasi tant to tuna to mo leki aye déjà azo sepela déjà ba ota déjà poudre donc kocha poudre to monika kene lamba bakomi 56 mais na lukaka teke pona vérifier pona yebake leki est-ce ba point o a tient sima et ça c'est normal to yangote donc ndene ebele kinanga donc on a vérité à koloba na kombo o nzambe na sambelaka donc leki nanga azana mwa lokuta donc on a trouvé pas leki nanga o mibal balobi bango bakindo sa recherche ba ko ebake azwaka te azana mwa lokuta à part ça lokuta
azana moi moni moi maboko milai nde tolobaka. À part ça, mais tant bango pe ba vérifiaka nga pe na part nanga nde to ando kokota ba internet na ba téléphone na betaka kombo na ye na année po ebimaka na komana kombo ekoli wana na tika la ko vérifier na mona kombo aleki na ngati donc tilelo na tika mona kombo te mena o na beta ya frère Israël na mona kombo mais ya yende na tika la ko mona te obeta ngo na école ni na betaka ngo na école ya mama Numba oui bien en place ça alobaki école ya mama Numba na be ko mama Numba eza na banda po be ko ni longa après futelaka mais so na côté na banda côté église ya pasteur Mukuna aseka donc na monaka moko na veni moko na ye pe moko na mona ngo susu na terrain municipal donc na bandal. Voilà papa maman e bandaki ndenge nini bokoma ke bokomi sikoyo mwana komi ya Paul David Olangi ya pasteur koto yo pozo ebake mwana na yo ozotikala ko reconnaître teke olia tambongo ba pesa yo maman nani nga mwana na ngai soki azotanga ba papa David wana po azali mwana lingoma na bango bango pe batu baye na ye Sephora mutu aye na ye abatami atikali kobwaka aye na ye ake kobatama na nsima ya bapaster na bango ya 17e rue bango moko pe batu babengaki ngai ngada yebi teke mwana na nga aza na baproblème na mutu ngana yebi ke mwana na nga akendeki pa mama leki na ye puna yebake mwana na nga aza na problème bango moko batu ya mama Olande batu babengaki ngai mais David wana bozoloba nga na yebi te bata mama Olangi babengaki yo bazwa numéro na wapi sikoyo mamero ya bana na ngai ya mibali ezalaki epa na ye Rachel ozolanda oyo abandaki kobenga bayaya na ye baza kotoyo esika bango babenge na nimero ya bayaya yango alanga na tosali nini toyoki mais mpona bamama Olandi wana David wana nga nayebi ye te namona ye ata boye te namona ye mpe nanu te namona ye te aza mwindu to pembe o soki aza pembe soki aza nani mwindu ekonserne ngai te ngala yebi ye te nakodistingue ndenge nini siko ndenge makambo ebimi yo ezosala ndenge nini nani nga ndenge makambo ebimi ngala aza boye pusa na ngai eza boye boyoka pusa na ngai ya solo tina miso ya nzambe na likolo moto aboti Rachel ezali ngai kombo na ngai Kibala Kabinda Leya me nalobi boye ndenge ekomi tina bamama Hollande mama Hollande nga nayeba ye bango te nayebi kutu mpe tina lingomba wana te likambo etali ekoti na mama Hollande mwana na ngai nayebi te babenga kutu teke mwana aza na baproblème mutu bango moko batu ya mama Hollande batu babengi ngai. Laisse-le me la parler. Écoutez-le d'abord. Hein, Élisée? Ça va, non? Non, faut pas m'imposer. Moi, je blague pas avec toi. Moi, je connais. Bafouka Libal. Je connais bien. J'attends mon mari. Moi, je connais. C'est pas les blagues. Mais tu étais dans sa maison, ok, tout de parler. Il m'a invité pour me tuer. Dieu m'a parlé de ça. Bon, maintenant, on va écouter ce qu'elle va. Moi, il est pasteur, maman pasteur, tout là. Moi, je te refuse de répondre à téléphone. Tu connais pas. Moi, j'ai fait l'émission à la Kine. Des gens au moins me kidnappé. Tu m'as pas vu ça. Pourquoi tu veux le voir? Pourquoi pas je fais chez toi? Élisée. Moi, de l'éternel, tu sais que tu veux le dire. Élisée. Pourquoi? Est-ce qu'on peut l'écouter? Je suis déjà venu. Est-ce qu'on peut l'écouter? Lui là. Moi je vais l'écouter. Oh. Laisse-moi, moi je vais l'écouter. Reste tranquille. Ouais. Elle peut parler, moi je vais l'écouter. Non, elle ne veut pas me parler. Je ne saurais pas parler. Hein? Elle ne veut pas me parler. Moi, je suis venue ici chez elle. Elle n'a pas voulu m'accueillir. Ma photo, il y a eu à Libal. Ma photo, elle va là. Moi, je suis avec mon père. J'ai collé à lui. Je veux que continuer avec mon père. J'ai collé à lui. Moi, mon mariage, ça va passer une gala facile.
beaucoup de chaînes, tous les chaînes je connais. Partout j'ai fait l'émission, chef sa fille. Ni Touba. Donc Lingala facile, beaucoup de chaînes, moi-même je connais pas, toi tu connais pas. Moi Dieu me parle de tout. Moi je connais quoi. Moi-même je connais ma photo. Il est venu me garder. Moi mon mari était ici, j'attends mon mari. Ton mari c'est qui? Pourquoi je vais le dire? Dieu qui? Mon mari c'est maître de quoi? C'est un avocat. Mais quand c'est au cas il sort. Bon, Élisée. Oui papa, pardonne-moi, je t'appelle Dédé. Otombokate. Omoni otolobaki mokolo wana. Nayebisaki otikana na kombo ya maître frère. C'est mon mari. Maître frère aza na fiancé na ye. C'est moi. Soko ayoki yango bokobebana. Il aime ça. Donc tika. Non, laisse ça. C'est lui qui m'a invité, je viens. Voilà, laisse de parler de maître frère. Pour l'instant, moi je suis appelé ici pour te faire le photo. Maintenant toi tu parles autre chose. Non, c'est lui qui m'a appelé. C'est ça. Écoute ce qu'il y a. C'est bon, avant de photo sur la langue, non, lingo sur la langue, bon, on a sa photo. Non, je ne pense pas avec lui. Non, ce côté là. Moi, je ne connais pas. Toi, tu penses moi, je ne connais pas. La photo de mariage, toi, tu penses moi, je ne connais pas. Sa fille, bien vite ta fille, il modéré, il fait les prières, il fait les catations. Il est caché. Toi, tu penses que tu vas me débattre les publicités, tu mets les gardes là-bas haut. Il m'a menti. On va aller chercher l'hôtel, j'ai l'église, lui là. Tu dors à mon église, donne-moi les confiances. Moi, je regarde. Moi, je vois les choses. Toi, je pense que je ne vois pas. Tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Ton cœur. Bon, Élisée. Non, pas la conscience. Écoute, Élisée. Il ne faut pas trop parler. Je t'avais interdit de beaucoup parler. Oui. Moi, je veux la vérité, rien que la vérité. Oui, c'est la vérité. Voilà. Parce que le jour là, tu as beaucoup crié. Hein. Tu as dit qu'il y a un co. Oui. C'est le Dieu qui m'a dit. Que je parle. En co. Mon père, c'est un sorcier. C'est dans les ténèbres. C'est un Lucifer. Il m'a mis même les quoi, les... Oh, on appelle ça les crapauds. Dieu m'a sorti de ça. J'ai témoigné ça. Mon témoignage, ça allait dans le CVV. Si les gens connaissent ça, ils montent même dans le CVV, les gens vont le voir. À cause de la prière de bien-aimé, ma mari qui a fait le séminaire, l'homme fort, il tombe. J'ai prié, j'ai beaucoup pleuré, j'ai cherché Dieu à toutes les façons. Dieu m'a délivré de ça. Donc ce que je dis, c'est vrai. Ce n'est pas les mensonges. Mon père, Paul David Olangi, biologique, c'est mon père, c'est un sorcier. C'est le Dieu qui m'a délivré, le Dieu de Papa Olangi, Maman Olangi, c'est mes grands-parents. Je suis Elisabeth Olangi Baraka. Élisée, dis-nous comment tu es arrivée ici à Pointe-Noire. Bon, pendant que cette famille me kidnappait, j'ai fui. Il y a une chaîne, j'ai fait l'émission. Les chaînes là, il m'a dit qu'on va me voyager dans le pays. Poto, j'ai choisi Maman Tina, chaîne de Maman Tina. Mais j'ai oublié le nom, les chaînes de Maman Tina. Maintenant, j'ai parti là-bas parce que j'ai fait l'émission non, dis-moi ce que tu m'as dit à la fois passée. La manière que tu es arrivé de Kinshasa jusqu'à Pointe-Noire. Maintenant, je prends là-bas, j'ai fait l'émission, il y a la fête là. Maintenant, Maman Tina, il envoie l'argent à Tini Mbongo pour qu'il va sommer la bilamba, balatisanga pour famille na bazwa ki biloko. Maintenant, tant va pesi na Mbongo, avant la voir Mbongo, na rêvé d'auto, balinga ba ki famille na kidnapping bomanga. Tant na rêvé ngo, nzamba ebisinga poso nga après noir, oluka mobali na yo, mette frère, bobongisa pour abala yo. Parce que déjà bapesa mari, bapesa déjà Mbongo, ya libala pa papola na mamolani. Na âge à 2 mois, c'est ça l'alliance. Et c'est là qu'on a fait ezilaka yo pozonga kuna bobongiso kota prière. On a kolobelo beaucoup de choses. Nde na tango la kutela journaliste pa Peggy, apesi na mbongo na sima bilamba. J'ai oublié tous les rêves là. Maintenant peut-être tango apesi na ce qu'on a bossé ba rêve. Quand on a commis na marché na zan pour la somba biloko révélation ba révéler bandoto tuye. Donc papa Mokobo, papa, est-ce que tu peux m'aider? Regarde ce que j'ai rêvé. Écoute, papa, laisse d'abord les songes. Moi, je veux seulement savoir la manière que tu as quitté Kinshasa et arrivé à Brazza. C'était comment? Bon, il m'a donné $40. J'ai parti à Malouk. Les gens connaissent ça.
bato bakatisaka. Maintenant j'ai changé ça. 20 dollars c'est 40 000 francs, il y a un franc congolais. Maintenant j'ai resté avec 10 dollars et 20 dollars, j'ai caché ça. Maintenant j'ai dépensé 5 000 pour les billets jusqu'à Malou. Maintenant ça reste 35 000 fois CFA. J'ai changé 20 dollars, j'ai changé 20 dollars. Maintenant j'ai rentré, maintenant j'ai demandé. Nakutana papa moko boye na expliquer alors je vais te aider akat ba akutinga na bato bakatsaka na mboka moko boye so komi na mboka ngo baswaka moto ebimiso tina 45 na 45 tiki télé donc komi singa na zongi siko na nini o kote bakatsanga liboso papa o ba edanga ba tetela wana bato ba yebi déjà émission de la lubaka tant bakatsanga na libongo atala ngai na kekuna c'est là-bas au change de dollars. On a changé 20 dollars wana. Au pesaki bato combien masuwa? Au pesaki piro combien? 35 000 francs. Au pesaki bango 35 000 ba commission tina Kintele. Tina Kintele. Maintenant après Kintele sala kini. Après Kintele na ba tant on katsa ba tango ba katsa ba ela tu ma pesenga ba pièce. Ça c'est nga na zi mal à l'aise. Mal à l'aise ndé na kitina hôpital Talangai. Hôpital Talangai na koti na ketikuna. Pour na ça nini on a changé 20 dollars. Au dollar na le Congo va changer kango pour ma pamba tu vas utiliser kango vraiment vraiment. Ndé na coach kuna na tuni moi mobile moko aider nga to keto changer on a 11 000. Maintenant comme il a raté qui déjà c'est du nord voyage qui dans na mbongo wana elinga ke simba te. Ndé la lobby a pas de problème. Na zui na ye na coopérer na mituka minene wana. Na appelé la téléphone na sombelenga. Mituka minene ya babus wana. Ya babus wana ba Raymond. Na coopérer na 5 000 francs. Quand on a 5 000 francs ba komisinga tina mboka oyo. So le ki dolisi, o le ki kai. Mboka mabo avant koma dolisi ba benga libusu. Maintenant ba kitinga na transport esilenga na vite téléphone o ba pega sombelenga. Donc sombelenga na 11 000 francs ya ki. Maintenant na ziango na teke yango na 3 000. 3 000 wana nde ba komisinga ti prenwa. Donc na koma elendi. Donc na koma elendi na ba butu na minuit. Na éviter que awa balongola a couvre-feu. Na mi moyen ya la style Victoire ezate na luka place na la na ke na l'hôpital. L'hôpital a cité. L'hôpital a cité za munene ba Holanda na kinde ba benga ka hôpital a munene ya mama e. Na sengi na mi papa na uti voyage pour aider ga tout à expliquer. Papa na mi a frère nga lobi apesinga medu na lali. Na l'hôpital a munene ya Sisi. Na lali après mina batonga na lamutaki ba 5 heures papa na la musinga bi bona aider okende na yo. Ngabi c'est bon merci. Donc na ye na ngela kina la côte. Côté eza plage la côte bato baza ba pays étranger ba yebiti eza la plage. Donc na comme na pembi ndam temaji ko vanda te. Souviens-toi révélation na yebisa ki okende ko luka mobile na yo. Bokutana. Bo solo la message qu'on a fait ça. Il y a pas de problème na yaki. Donc na ye na le biti avant na kota on a kutana ba responsable. Ba responsable. Na kangi place on a expliqué kirer pour tous na ba kirer. Ba révélation au temps de ndenza ma fait nga révélation pour na kutana ngo ba yanga. Nga la salle makele nga mi je robe parce que ici c'est nous. Na za koka ba pola na mamola biologique. Je suis ta fille. Je vais rentrer. Après maintenant, j'ai fait les bagailles. Moi j'ai dit je vais appeler la police. Après papa qui l'a dit, rentre à prière d'abord. Dieu va le parler. J'ai dit il n'y a pas de problème. Moi j'aime la prière. Moi j'ai dit il n'y a pas de problème. J'ai retiré mes habits. Après j'ai ça là. Nakangaki yango na kira. Pour ma kira tokanga biloko. Nakangi. Dans la kangi na récupéré yango na bimi na banikoya. Na yo qui comptait pas qui ba on a zaki na nzala pesi na bisap na li pa 100 francs na bandi kolia na keti na la côte na bandi sui na bandi ko réfléchir nenda ba bi ba révélation na wana ndi ego kokisama kende ko luka fiancé na yo ndela kende ko luka mobali nanga ayi singa na ya ka dimanche ndela ye dimanche aza adoration azo zela ye na fuka mela ye to kutana na ye azwanga amemanga to kenela ye ndako ba révélation tout na zwaki yango wana na ngena do yangwana na za adoration na zozela mobali na nga maître Fred on a loba na télé azwanga to kene ndako mbonga libala papola na mamola déjà balia donc etikala ka mariage obligé loba maître Fred maître frère oui c'est ça oui ndako na
bon biso na la JCC tokendaka te d'accord oyebi bureau na ye tokendaka te bureau oyebi bureau na ye aza avocat oyebi bureau na ye naza avocat bureau neza na ville okenda neza na bureau na ye tokutana ye kuna na bureau po ntango nakei nakendaka koluke na bureau nde ayebisenga dimanche na ya libala yango bosalelaka wana ntango nabungaka na 2 mois papa olangi na mama olangi ntango bakotaka priere na bakoko na nga ela papa na nga na mama na nga nde na mama na nga ntango bakoti priere nzambe ayelisi bango baya koluka nga naza papa nazoyebisa yo depuis mokolo wana alobaki na yo na papa botika ya koloba mingi te ovanda kai nga naza na posa ozala propre parce que tala ndenge oza sali te moto oyo koya koluka mobali na bilamba asali te akosombela nga bilamba ye moko ayebisaki ngai dimanche akosombela nga kokipe nga donc vi na nga c'est lui je suis reconnaissant je suis venu donner reconnaissance c'est ça Tu dois fuir et haïr le péché, fuir l'impudicité, haïr le péché. Il faut un message. Il y a un message. Tu dois haïr ton frère. Ok. Et tu dois haïr le péché. Marche dans la vérité, haïr le péché. Tu dois fuir et haïr le péché, fuir l'impudicité, haïr le péché. ba oyo bazali awa tango babengi ba oyo bazali awa na koti na kata jugement après na moni mondimi na bango Sephora aye ko témoigner na kati ya parquet abike ngada yebiye na yebiye atangi bakama mwana nga nyoso mwana nango yazolo bakazana ba problème na mutu mwana nanga pe atangi makamu nyoso Moi Rachel asambaki ndenge nini kuna Sephora sambi ndenge nini Rachel pa sambaki ndenge nini bosona Sephora sambi boye mwana oyo ngana yebiye na yebiye azali ngana azali mama oyo nazoko encadrer ba jeune kasi mwana oyo azalaki neka maye mokote azalaki na ndekura ya mobali balandana na ye bana baterengani na kati ya point noir tango baterengani esika biso toza basali ya nzambe tozi bango tango tozi bango bana balobi boyi biso awa na point noir toza na ndeko te kasi tata na mama baza na niveau ya Congo esika tozwaki bana wana tango tofandi na bango titi tozosambela na bango esika toye komona oyo ya mwasi abimi na ba problème na mutu na ye tango abimi na ba problème na mutu na ye esika tomoni mama moko aye abiki bopesa nga bana na ngai oh mama yo nani balobi awa ke bano bazana bande kote bango moko balobi bo yo nani yabi ngai mama na bango mutu bango baye na maboko na ngai komba saraki soki discussion na baninga na bango na ndaku yango na basiliki basali nini babimi bakei
siko bino bolobaki bana na ngai te na ndenge nini lokola komi na maladi pesanga bana na ngai topesi ye te esika tosangisaki bambongo tosalisi ye ntango tosalisi ye azongaki bien ndenge aza boye oyo mbala ya mibale et pourtant ntango nani Sephora azokɔta na kati ya lupango ya parke mwana azoboyanga ntango amoni Sephora mwana atelemi mbangu ake koyamba Sephora ntango ayambi Sephora abwaki Sephora kuna Sephora bajuge ye andimiki ayebi mwana na ngai na ndenge alokotaki bango na ndenge abelaki na ndenge azwaki libala na maboko na ye baye kotuna ye azwa libala alobi ke Rachel suka azwaki libala na maboko na ye donc azwaki libala te mais azwaki nde mobali alobaki azwaki mobali na nzela soki Sephora ayebaki mwana mobali yango ndenge balinganaki oyo alobaki mobali yango ya église te batangaki te ke o église batangaki église babika ke azwaki mobali bon Elisa alobi na biso ke azali aza na fiancé na ye azotanga maître Fred est-ce que bino na kiasa boy babimele déjà Élysée pona kokanga lopango to fiançailles nani ye Élysée pona kosala nini biso toyebaki yango te tokoyeba ndenge nini biso toyebi te ye aza na niveau ya point noir moto aye kotanga makambo wana nyonso eza Sephora soki babalaki ye soki bapesaki obie kokanga lupango Sephora moto alingi azwa mpo Sephora azalaki na ye donc Sephora moto avandisa mekana koexplike ndeko Jérémie donc ntango toyoki yango epa madame wana Sephora biso mpe twande kokanisa ke Sephora ayebi mabe oyo ya makambo ya oyo aleki na biso mais ntango toye komona ke alobaki ke Sephora azwaki mbongo boyeboye mais toye kocomprendre ke lekia eza problème ya mutu po Sephora akokozwa na mbongo oyo alibala te en tant que aza famille moko te na ye mama leki na biso aza kuna soki na mobali abimaki na kifiançailles alingaka na biso koto Sephora alingaka zwa te donc eloko moko nazosenga to moko esalanga pasi komona leki nanga koma na niveau wana esalanga pasi mais mpona koloba tindenga na comprendre na kanse ke eza batama molandi mais ndenge tindenge na landeli na yo comprendre ke aza na maloba mibale misatu nani donc Rachel donc aza na maloba mibale misatu donc moyen to confirmer ke eza batama molandi eza te ponga muna tambolaki na ke na bima zela na bonga awa na bonga mama mke zela mama zela ngo telema mama na zulu ba tumba kuna ndenge na tabo ya na za mutu moko isina tondi donc makambo wane pananga Nzambie zwa kimia mama omoni makambo mwana nga isina tondi donc ndenge na zaboye naza mutu moko ke natika yango comme napesaka makasi na Nzambe na nga nalelaka kaka na Nzambe na nga ti mokolo Nzambe akoyanora ngai soki mama Hollande bapastero bazali awa baza innocent naloba yango bien fo naloba vérité mwana na ngai ayebaki bapastero ya niveau ya Kinshasa awa te puisque mwana na ngai awa asambelaki mama Hollande te ozolandanga awa mwana na ngai asambela mama Hollande te asambela nani mwana na ngai ake kokota nani mama Hollande a partir ya Sephora lokoti ye po Sephora mwana azalaki kotelengana yasali makambo moko ya bien liboso na Nzambe azwi ye siko mwana na ngai abeleli na maboko na ye na ndenge ekomi niveau oyo ye mpe alakisiki bo Nzambe aye kosamba makambo mwana na ngai aye kotemanye makambo mwana na ngai me ngai nayebi ye te mwana mpe atangi ya ye mpe atangi ya mwana soki bapasteri ya bato oyo baza na Kinshasa awa balongola bapasteri ya bato mpo ngai nayebi mwana na ngai awutaki kuna ayaki nde na nkombo ya Sephora nayebaki ye te me Nzambe asali Sephora ye moko aye kobima ozolanda ngai ndenge eza esika Sephora akweyisi tule bato ya mama Hollande ozolanda ngai Sephora nde moto aye kokweyisa bango asambi me ngai nayebaki Sephora te mwana na ngai yaki na komba pasteur David na munoko na ye te pasteur nani pasteur oyo ozoloba David oyo bino bozoloba azotanga ke papa na ye mama est-ce que ozolala ape pongi
Hein? Olala pongi. Ngai na olala pongi na ndenge ni na ndako. Na kolala pongi ndenge ni nazo sambela ka nzambe na ngai. Tango osambe bisa nzambe ni nzambe sunga mwana o nazwaka o bapesaka nga que lelo bakolone bamonani bazokende bakopesa nga ta mbongo ya kobokola na bokoli mwana te tozosambe ya nzambe mwana na ngai likambo na yo kaka ya 1 roi 3:16 yango ekomeli nga na ndako mwana tozokomi kowelela Rachel na nga mwana aka moka mwasi osambe ya netini. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandi elobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe